Voilà, petit Zaclé. Donc, le 29, il déjà fallait accoster à un stade de Martyr, mais toujours non, même le 29, on a un match et bêtama. Ah, ouais, date moi qui déjà calé que match et bêtama. N'importe temps, on a quelqu'un ça qui ont des. Ouais, en fait, on est à bateau, bazo combattre événement il fallait pour pas. On a stade de Martyr et au moni asa mutu asa élu de Dieu quand même, faut qu'on se le dise. Fallait pour pas asa élu de Dieu et oazo ça là isa mutu moni nzambe a pesara mutu na tang na ye. Lelo faut pas voiler la face sur le temps de Fally Ipupa, il faut vraiment tous à la motema ouvert pour na mutu, faut accompagner l'artiste émissé. Oh lelo, oh ça musala bien, zo tombo la bende la musique na biso libanda et faut qu'on se le dise, ba tout lelo ceux qui tombent sur ça la boye, ba traiter bino ba to songolo to ba pakala. Non, et ça pour tout le monde. Lelo aujourd'hui ceux qui au JDP après Fally Ipupa et aux artistes émissé ba ko prester awa et aux lelo moko ya bien. Et ça c'est que non batumsu ba koti contre molema ba ke créer date moko boyo ke no date wana le 29 wana match soki sento la lupopo soki ni pour lupopo kuti yango ba s'entraîner na bango pour ba ke beta match retour o ba beta ki bongo na équipe Angola eza bo compétition ya CAF azo ke beta retour na le 14 kuna na Angola o no soki équipe moko go beta wa et tout wana tout eza ba contre molema o ba zo luka ba combattre et production ya Fally Ipupa na kata stade de Martyr. Stade de Martyr, et ça pour Namututu. Stade de Martyr, bah ouais, Rabajibi, bah bétangoti. À l'époque, parce que habite autre mex, bétang à l'époque, on peut battre bazala qui vraiment misé qui biso toyaki, toya ba stade, toya ba concert ba wera wa, toya ba concert ba jibe na stade de Martyr wa et tout na on peut ba outé ko beta ba sangana ki et malgré batu ba kota ki mais et tonda ki tenenge bango moko batondisa nenge bango bango ba beta pena ke non jiba beta awa na stade de Martyr ezaki moko na ndam c'est-à-dire ezaki likolo seti na pelouse awa o tia lokolo wapi vous comprenez mais bango siko ba sangani comprenez ba sangani mais ba pesa ki biso o ba pesa ki biso et stade ezaki non rempli vraiment complètement temele batu bayaki que ça carrément bas donc il solo ya disque d'or et le bamaka oté boy na boy ba kosaka boy na boy mais le vraiment bibi na posa disque d'or Fally Ipupa a su disque d'or tant oyoka ki on sala ki on ndene hier oyebi ke nazu ba coup de fil c'est-à-dire nazu ba coup de fil mais c'était catastrophe. C'est-à-dire, on fait que nous étions bimara peka bongo et le mot à bongo que fallait du disque d'or et après et tout et après on a eu landela na koti pena que non na koti pena na landeli na ta oh Fally Ipupa pena ko a eu disque d'or certifié na Snap. C'est-à-dire disque d'or est certifié na Snap. C'est un artiste musicien oyo a évolué bongo na République démocratique du Congo. Plus précisément dans la ville province de Kinshasa, à Betty la Batalalata, à Betty Bakibinda, yeba quartier latin au Lelo, aza yemoko na groupe d'accompagnement na ye et a remporté disque d'or wana o ba vie bazwate. Mon ba disque d'or tout boyoka li solo jiba zwa wera zwa kofi azwa et ba disque d'or ya makiona. Il faut qu'on se le dise. Non, il faut éclaircir. Il faut pour former, informer, pour divertir. C'est-à-dire que il y a un producteur tellement au teki belé à récupérer l'art et tout à salir le moko à PSU mais ils ont non certifié. Narata Snap. Moni mutu eze toile ya mutu papa. Yalo wa mwinda soki nanda kumo ya molili bazu mwinda baki ba bombi na sambetu. Mutu soka koti a ressenti ka mo éclairage mo réseau clair ça dit mutu comprendre ka ke lo mo reza wana et lo mo sala mo yi pesa mo lumière mo wana ya umwinde sa bongo ata ulboluki bo boma yango bo sala soki neni mais tellement mutu nzambe soka mo nzambe ta pesa mutu vision apesa ka provision aujourd'hui Fally Ipupa Dieu lui a donné vision apesa et provision lelo a sa carrière na ye ya ni polémique ya oya tele kana teva no finga yo ngana lekio to vio ndoki to rien du tout. Voilà bon pour na bateau ba ki non ce qui stade ngo etondi ya romi diembika rotika la mutakala donc ezala mutu la mutazolo ba façon ndenge mutu ezotinda e okolo ba ndenge ni Zakari Mwamba. Bon oyo ya koloba keno ce qui fallait pour pas betia wa romi diembika
et sera tondisi ko midi mbika. OK, tozela le 29 octobre et après ce qu'il fallait pour pas bêti et qui a tondisi wana yemoko déjà mi bimela na ndako na ye akene déjà sika lobaki midiembika tacle soki te baroya pena ko lukaye pa na ye basimbie na le papa e olobaki soki etondi oro midiembika yaka o midiembika mutakala na misu na biso ndeko ya Kongo botu na ngai nini Villa chez Dani Dende le Real de Madrid oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te bino bae boza éparpillé à travers le monde bolingi bosala tour à la ville province ya Kinshasa ndeko na ngai ndimela ngai te esika kopema eza kaka moko na Villa chez Dani Dende awa nyonso ezali ba appartement il y a 3 chambres salon salle de bain na cuisine il y a 2 chambres salon salle de bain na cuisine awa nyonso ezali ebongo côté ya piscine botela bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete awa botela bino moko bino baye boorganizaka ba show ba barbecue botala esika ya koorganize yangoyo awa c'est la classe et la différence na ndenge ya kosakana te bino pe bato ya bafete ya mariage religieux coutumier na civil botala esika yangoyo ya kozwa espace ya kitoko mpona kosala ba avénement na bino yaya botu na ngai eza wapio na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne oza mobimba wana okomona Villa chez Dani Dende boyokela ngai bana poto ndenge basolaki boye. Oui, toza awa toza na Villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille Lissal ici là to ya kakin to ka ba vacances to ka place mo toza tranquille sécurité ezala bien sécurisé ya mwana moni to ka na biso na Villa chez Dani Dende Real de Madrid eza musika teza ka na station ma campagne donc sécurité eza makasi bien là nous sommes bien repos donc toza tranquille. Donc, on a vu sur la diaspora, boya, boza décidé sécurité, bika Congo, pour voir la place où bika boza bien sécurisé. Ah, pas Dani Dende, talaka ngai Mireille la japonaise, moi à Paris, na kitara awa. Donc, ba vieux Juna Jana na ba kitara awa. Talaka famille Juna family to kitaka, ça veut dire que nde makambo. Ah, balobi Villa Zamoko, Villa Dani Dende Real de Madrid. Babina mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaka awa donc awa eza confiance pe assurance comprendre talaka ba mama Mireille Lissal ici au cadre na ACP mais sora za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na Villa naye. Tout ça très à l'aise, tout ça très bien, très fier dans boulot sala na ye na boulot na ye so sali. En tout cas vraiment je suis très fier. Tout ezoleka bien la piscine, na tout. To vanda kutu ba côté bien. Donc elle est canon bien. Yo aussi précisément wa Nga no chi Suède. Obenga bana Suède ceux qui bazana posa moi congé ba vacances ba yaka. Oui, bana Suède en tout cas vraiment boza dessus te na station campagne boza dessus te vraiment. Bon c'est pelant fort. Ponga mo déjà na lélé en fort. Ce jour, il est bien. Tu as chez Real Madrid, à ma campagne, l'appartement Mounenema, villa, piscine, nous sommes allés. On s'est retrouvé bien, ma casse courée, sans rater. Sécurité, nous sommes allés. Puis nous avons dit que Norvège, nous sommes besoin de avant d'ambiance à l'aise, il faut aller pas Real Madrid. On s'est pris ma casse. Ah oui! Villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, Yomutu, Ozana Posa, Ozwa Repo ya kitoko, na ba condition oyo esengeli, ndenge ka kozala na mikili ya poto. Awa, nyonso ezali, soki kure katani, komitungisa na ote, groupe électrogène ya movimba eza wana, ebongo côté ya mai, forage d'eau, eza pe wana mobimba, na ndenge ya kosakana te. Ngai, awa kaka, na Villa chez Dani Dende, le Real de Madrid. Okani!
bandeko, balandi ya tumba tumba ba abonné na biso binos tout boyebi. Donc vraiment partout au Bozali, ba diaspora ba tout vraiment bolingara tumba tumba oya Zakari Mwamba, petit Zak le baxele mobile ya Pembe, à la présentation ya bino simple servante, la diva Sandrine Bamana babi baxela nga la Taylor. Donc au binos tout boyebi événement Zakara moko, l'événement za moko za le 29 oyo. Na stade de Martyr binos tuboyebi ke fali pour pande à composter à na stade de Martyr. Donc événement ezaka moko ya ronto yé to ya rotala nde marambo ko lekela na kati ya libulu un grand libulu. Donc voilà toza wa to sala marambo ka ndenge kendaka totala kosa la constant. Donc nous sommes ici au stade de Martyr bande ko balandi ka ndenge kendara bonde kendara vraiment na ozala moko te awa na kati ya stade de Martyr na ozana moko mo boss. Donc Zakari Mwamba petit Zak le baxele mobile à Pembe, je serai avec lui ensemble. Na ene to sala ba analyse par rapport à makambo ndezo ki neto le ambassade de Martyr et puis to baxali susu ya disque d'or ya Fally Ipupa. Donc moi mboka Fally Ipupa zu disque d'or et bien on taye moko tembe sili. Donc dans la des événements, il y a stade de Martyr et puis na ya disque d'or neto lobela on a 4 donc. Binos to bola na biso de pesi bino bambote be de partout au Bozali. Là je dis un grand merci à Boss, donc Yannick Nikini Rambox, pourquoi pas Aemo Dadie Mondo Kolo Yoji, Motema Karine Bamana, ma grande sœur chérie, pourquoi pas Jolie Djeka, Motema Papa Guy depuis Bruxelles, Sandrine Kambo, la patronne depuis Belgique, Nabino Nyostou vraiment Bolingara Tumba Tumba, Batutu au Bolandara Tumba Tumba, vraiment, Topesibino, merci de partout, au Bozali vraiment, pourquoi pas Naemo le Real de Madrid, donc Wabiso za Aposo Olala, Oekin Sosa Aposo Lala, ma condition à ma lame ou Yakitoro Makasi, contactez le Real de Madrid, donc au vendre la condition qui tourne la sécurité Marambutu et Zawana. Pourquoi pas Nayemogo les grands déclarants depuis Luanda, donc de Pessie Bambo Tebele Sikazali, donc Pablo Kini, donc les grands déclarants à Kata Luanda, de Pessie Bambo Tebele Sikozali, Nabido Nyon surtout vraiment Bolingara Tumba Tumba. Bah on a beau s'abonner, te beau s'abonner, Rosala Biso qui tourne Makasi, bah on peut beau s'abonner déjà, merci beaucoup. Pourquoi pas Junior Chipundu, hein, dans sur la Mbongo depuis Turquie. Donc merci beaucoup. Donc là c'est l'entrée déjà de mon boss, donc Zakari Mwamba, Baxele Mobile ya Pembe, donc avec un parti pena idéologie toujours. Bonjour Zakari Mwamba. Oui, bonjour Sandrine Bamana, la diva. Faut la Taylor. Vraiment. Toujours. Merci d'avoir abonné. Nous surtout à Tumba Tumba TV officiel. Obo ça a besoin confiance et Obo Zabon est partout à travers le monde. Obo ça continue toujours à s'abonner. Nous s'abonner massivement à Tumba Tumba TV officiel. Au moment que tous en la catastrophe des martyrs, tous déjà mot d'ordre. Déjà mot d'ordre c'est Pesami et pas il y a Yemoko Aigle de la musique africaine. Fally Ipupa pour la promotion. Il y a événement nene où les abonnés attendu. Ah on a tout le papier que ça parmi les communicateurs, il y a événement. Oui, je suis nommé parmi des communicateurs, pas Warrior. Merci beaucoup à Warrior, tout Moni, voter parmi les communicateurs, il y a événement vraiment au hasard numéro 1 à Bisso, et ça honorable Zakari Bababasue, le vieux à moi, mon père spirituel, mon homo, si je suis Zakari Mwamba, c'est grâce à lui, voilà. Et il y a un numéro 1, il y a Simbi communication, il y a événement néné au Ezabongo attendu, c'est 29 octobre à Wanakata Stade de Marty. Voilà, tout ça, la tour à stade, tout solo là, tout ça, solo pour comprendre de quoi, parce qu'il y a certaines personnes qui ont critiqué Bisso, qui ont batabatu, c'est-à-dire Moutazara Moutamoutouté. Nous, les journalistes, nous sommes là, tout ça, au milieu du village. Aujourd'hui, ces événements, il y a mon nene Oyo, Fally Ipupa, et la génération, il est le seul qui a affronté Stade de Martyr Oyo. Toyebi, Bajibé, et puis on a Papa Chéri, Werason, le roi de la forêt, Kofi Olomide, Papa Wemba, Kester Emenea et Presta Awa. C'est-à-dire qu'ils sont 4e génération. Et Lelo, 5e génération, ça daté depuis que Basta de Banda, depuis que Masula Basta de concert Basta de Banda au Betama. Lelo, la génération 5e génération, tout le monde, l'artiste c'est Fally Ipupa qui va affronter cette stade. Il y a qui va retourner stade de Martyr Oyo. Et il y a un Kinois, Congolais, ceux qui basés partout à travers le monde, les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, les Togolais,
les Guinéens, boza vraiment tellement belle l'Afrique, boza bon éparpillé à travers le monde, boza en Asie, en Europe, en Amérique, boza vraiment éparpillé à travers le monde. Au pays, boza vraiment au fouet au moulin pour un événement oyo, oyo kolega bon awa le 29 octobre, yango moni toza awa pour to solo la yango to beta li solo événement car ndenge zali yango moto osa la tour à stade. Na Flora Papula au penaza au benda ba image quand de mona et vraiment la profiter occasion pena pesa merci na bato tout ba soutenir Zakari Mwamba de pro ou de loin na moni bongo boss de boss Yannick Kini à Romox l'homme qui détient les drapeaux na kata Souda Fouana boss de boss Yannick Kini merci pour na soutien merci na Trésor Trésor Mouchi balobi Trésor Mouchi le roi des Mekato merci na Kacho Mongo Patuchinemu et vous avez matin belé Delix Mbweta babi Delix Mbweta patron Feman au puis bazawana boss de boss Pablo Kini dispensante le seul et l'unique déclarant au fin de na kata Luanda wana au puis ba soutenir ngai vous avez matin belé le ombo mo konza Autriche le grand esprit et Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps. Dani Dende le Real de Madrid l'homme qui arrête le temps au pas wana pas soutenir ngai Eva Tumbaka Lombo mo konza Anvers au puis na fin de na kata Anvers wana Eva Tumbaka Lombo et vous avez tellement belé Miguel Ndenga leader étalé pièce contre pièce et na moni bongo Fisto Coloqué, El Zapatero, Fisto Coloqué, El Zapatero, Yama Prudence, Amon Bongo, Kelly Charleston, Fergani la Merveille, sous les Kaouka Parazouzou, les conseillers privés du Premier ministre Samalou Konde, patron ya gouvernement ba Warrior, et conseiller sous les Kaouka Parazouzou, merci na Bessengande Balondo ya Malor, merci na Balobi, Yomo Yebi quoi, ici Zali. Yo yebi ndeko to contrôler toujours ma solo au bagina tanga teme les solos ont rebetama toujours voilà merci beaucoup. Voilà petit Zaclé donc le 29 déjà fallait accoster à un stade de Martyr mais toujours non le même le 29 on a match et betama ah ouais date moi qui déjà calé que match et betama mais peut-être on aura qu'on ça qui on ouais en fait on est à bateau bazo combattre événement il fallait pour pas on a stade de Martyr et au moni aza mutu aza élu de Dieu quand même faut qu'on se le dise fallait pour pas aza élu de Dieu et oazo sala isa mutu moni nzambe a pesara mutu na tang na ye lelo faut pas voiler la face sur le temps de fallait pour pas il faut vraiment tous à la motema ouvert pour na mutu faut accompagner l'artiste musicien oh lelo ça musala bien zo tombola bende la musique na biso libanda et faut qu'on se le dise batu lelo ceux qui tombent sur ça la boye ba traiter bino batu abatu songolo to batu batampakala non et ça pour tout le monde lelo aujourd'hui ceux qui au JDP après fallait poupa aux artistes musu ba peut ko prester awa et aux lelo moko ya bien et ça raté non faut kaka ne batu bazo accompagner fallait poupa ne ba komisi batu ya fallait te ba fallait somba batu et tout consonant comprendre fallait ça la mutu ezake c'est un artiste musicien quand même à otombola pe bende la musique en mboka na biso il faut applaudir et ça que non batu musu ba koti contre molema ba ke créer date moko boyo ke no date wana le 29 wana match soki ya soki sento lo lupopo soki ni pour lupopo ko ya ngo ba s'entraîner na bango pour ba ke beta match retour o ba beta ki bongo na équipe Angola eza bo compétition ya CAF azo ke beta retour na les 14 kuna na Angola o no soki équipe moko ko beta wa et tout wana tout eza ba contre molema o ba zo ko combattre et production ya fallait pour pas na kata stade de Martyr fallait pour pas stade déjà bel et bien et ko beta ma qu'il pleuve ou qu'il neige ndenge mo lo baki a retourner stade de Martyr oyo qu'il pleuve ou qu'il neige voilà au moment d'ailleurs ba spécialité ba ingénieur ba yaki ko tala terre ba yaki ko tala comment emplacement podium comment est-ce que et tout voilà misala pe ça na stade de Martyr au moins déjà na c'est union surtout déjà na premier niveau na senior surtout ba kiti tout ezali complet et après ce ko ba banda pe ba travaux na nenga likolo po nion surtout stade pena mobimbe za équipé na ba chaise et voilà c'est un peu ça maintenant ba tout bosengo éparpillé à travers le monde bossa la confiance boya parce que sécurité eza vraiment ya kosaranate sécurité eza vraiment assurée à nakata stade de Martyr sécurité vraiment eza assurée au pena zo rassurer bateau tout ba Hollande biso au baza bon éparpillé à travers le monde sécurité eza assurée ça dit bobanga te boyana bana pe balingaka fali eza génération presque tout vous comprenez fali génération ya bana mike bino mona rasoki fallait pour pas bimisi nzembo na bana na mikolo na biso na ba papa et tout azara ça dit aza mutu aza na couche tout ça peut non seulement que non po aza bimisi jeune au papa moko ba sepela musique fallait roya te non papa roya pas memi bana memi mère et tout ba yota la concert fallait pour pas voilà yango mon tout ça pena awa pour marteler sur concert wana et tout ça la promotion pour na concert wana to bête lango pena c'était makasi batu ba ya et ko vivre événement ba bête les soloté yemo fallait pour pas bi au kufi
oraté. Otengami, oraté. C'est-à-dire ça, bat musu passe, et ça la passité, ils en ont il a fallu pour pas au lelo. Tout ça pour sa promotion quoi, voilà. Donc bato le ba o non stade on ko tondisa ngote ba concert abetaka libanda on a plus ezara ba concert mo ezara codé donc ça mélanger les artistes belé on est ça là que ba plein ça la ma a ba na kina vraiment la stade de Marty o biso ba kilo to benga nzungu donc na kata nzungu ko kana elo côté petit sac le ko lo ba ni pona bato bazolo ba bongo vraiment. Stade de Marty et ça pour na mututu stade de Martyr. À l'époque, parce que autre mex, à l'époque, on peut battre bazalaki vraiment misé qui veut to ya ba stade, to ya ba concert ba wera to ya ba concert ba jibe na stade Martyr et tout na on peut bango ba uté ko beta ba sangana ki et malgré batu ba kota ki mais et tonda ki tenenge bango moko ba tondisa nenge bango ba beta pena ke non jibe beta awa na stade Martyr ezaki moko na ndam c'est-à-dire ezaki likolo seti na pelouse awa o tia lokolo wapi vous comprenez mais bango siko ba sangani comprenez ba sangani mais ba pesa ki biso o ba pesa ki biso et stade ezaki nango rempli vraiment complètement temele batu bayaki comme on a événement ezaki pe batu wana batu bayi bango bana ba 10 ba 15 ba 20 ba yebeki teke jibe wera bazaki ensemble vous comprenez bango pe msusu bazaki pe na poster romona jibe na wera sur même podium et tout ba Emilia ba manda chante et tout consort voilà c'est pour vous dire que non tant que oui que non au stade il fallait retourner disate au attendre ça kuna za la codé et tout consort fallait attendre ça ba stade Bwani attendre ça ba stade ya pays Afrique ça dit kuna za stade disait comme on stade disait Martin Denzungu. On a raison que ça. Question na ba détracteur. Ce que kuna ba stade fala beta na neza stade. Kuna baza ke belé baza codé okido comment te baza ke belé ba obédi yeso ka beti artiste muso obédi do batu plus ba ya otala fali poupate ba ya otala ba artiste ala muso ba tika do ya diembela rande na sima na bango. Ne momo to bima mikolo ya diembelage ya diembela na sima na bango. Na bon habité le bac est un festival le bac est festival au fallait tam ça prestant ba festival est normal et ça festival artiste tout ba défilé mais oh ça que production a fallu pour pas que non siné ka robeta na stade de Bwana beta ka teka betina batu to bengisi batu ba ya et tout so ko ndeni soki ba mise ba défilé après ya ko diembela na soki na plein bateau ba sinon fallait pour pesa ka na contrat a obeta na stade songolo to pakala to yebi to ba image ezali internet ezali wana ba image to ya prestation ya fallait pour na ba stade net ya Afrique ezali mais lelo oui a beta stade de Martyr autant na quartier latin OK et pas qu'au Philomide. Mais là, ce que l'élo fallait pour pas au bêta stade, il y a un groupe d'accompagnement qui est F victime. Ça des élo moko à louer. Na batu ba lo baké kotonda et kotonda te. Mais l'essentiel nous avons ce que nous avons besoin qui est stade de Martyr oyo batu ba ya ba yo kande musique ya fallait pour pas. C'est ça ce qui est très important pour nous. Les gens viennent pour écouter la musique de Fally Ipupa, écouter spectacle ya Fally Ipupa. Ça dit n'enga le bien au salle loko mo tam sous des alata ko contribuer pe moi quelque chose na o tam sous ba vie pe ba sala raté à l'époque. Yango ye pas ko contribuer o pe ko ya pe Fally Ipupa betara boya ya ka mema ki apportaka eloko boy. Nga pe funa sala pe na porter boy. C'est comme ça on n'a pas besoin qui est au côté polémique mo ba to ko makeno ba contribuer ma moko boy comme si ba za contre succès ya Fally Ipupa. OK, ce n'est pas ça le cas. Ba tout vraiment na kosenga ba tout boya ebele eboya ebele à un stade de Martyr les jours en autoroyé bah ceux qui fallait au la piaka ceux qui battent baroya mais quant à moi naza sur un artiste musicien na savoir faire naie et stade oyo to beta li so musu sur les 30 après 29 les 30 to zon après kara na stade de Martyr pour la to solo la sikoyo résultat oui les gars le 29 voilà donc to solo pour na résultat le 29 comme vous le constatez je suis avec mon boss donc voilà toza awa do bandeko botika muter mabe muter zo beta stade de Martyr azaka congolais loko abiso Fally Ipupa il faut qu'on le dise la vérité donc Zakari Mombota loba Fally Ipupa sala mutu pas za muta Fally te mais tozo loba par rapport ya ndenga la musala na ki toro makasi ndenga zo sala fierté ya mboka donc le loso tozo ba mise ba lobelaka plus de Fally Ipupa surtout na libanda plus Fally Ipupa donc boya ebele vraiment bozala décité donc boyoka ba musique ki toko makasi po ayemba rapé bien sala musala na ki toro makasi na ndenga impact pe idéologie donc na bino nyoto tout vraiment to sengi bino boya ebele donc Zakari Mwamba to ki li solo ya disque d'or
disque d'or eloba makaote boy na boye bakosaka boy na boye mais lelo vraiment bibi na posa disque d'or Fally Ipupa azui disque d'or tango yokaki yango esalaki ondene hier oyebi ke nazui bacoup de fil c'est-à-dire nazui bacoup de fil mais c'était catastrophe c'est-à-dire oza enfant qui nous était bimara peka bongo et le mot bongo que fallait azui disque d'or et après et tout et après on a eu landela na koti pena ke non na koti pena na landeli na taki Fally Ipupa pena ko azui disque d'or certifié na Snap. C'est-à-dire disque d'or est certifié na Snap. C'est-à-dire et le mot qu'a loué c'est un artiste musicien Oyo a évolué bongo na République démocratique du Congo. Plus précisément dans la ville province ya Kinshasa, abeti la Batalalata, abeti ba Kibinda, yé ba quartier latin au Lelo, aza yemoko na groupe d'accompagnement na yé et a remporté disque d'or wana Oyo ba vie bazwate. Mon ba disque d'or tout boyoka li solo Jiba zwa, Wera zwa, Kofi azwa et a ba disque d'or ya Makiona. Il faut qu'on se le dise. Non, il faut éclaircir. Il faut qu'on former, qu'on informer, qu'on divertir. C'est-à-dire Makiona, il y a un producteur tellement au teki belé, à récupérer l'arnaïe et tout, à salir le moko, à PSIO, mais ils sont non certifiés. Narata Snap. C'est-à-dire, les missions congolais sont mettre Gims, bango. C'est-à-dire, tout ça, on peut moins mise en part. Par rapport que non bango babanda bango musique na Congo te bango e bakoli presque na poto kuna et nde babandi pendule na bango kuna et tout basali ba osali bazo ba disque d'or mais est-ce que lelo pena komona musicien congolais abandi pena na simandaku omoi bala ko yemba ya simandaku et aye asali carrière professionnelle na quartier latin yemoko lelo o azali et azui disque d'or album Tokos depuis 2017, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, depuis 2017, Lelo 2022, et ça fait plus ou moins 2017 et 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans déjà, ce qu'on peut essayer disque d'or. C'est-à-dire à mériter. Batubalo Baki, et tout. Au Beto Ganga numéro 1, à tête disque d'or aux Ouate. Oh, ça, Ganga Rosa, yonde numéro 1, yonde mutu, ça danger et tout, mais disque d'or aux Ouate. Mais aujourd'hui, Fally Ipupa a joué disque d'or. Nien, bangon de tembe, mon tembe vide, tembe sili, oh tembe malamoro est vide. N'a habité ceux qui, bon le basou nini, ceux qui ça sous analyse nini sur yango. Moni mutu c'est toi li mutu papa. Yalo wa mwinda, ceux qui nanda kumo ya molili. Bazui mwinda baki ba bombi na sambetu mutu soka koti a ressenti ka mo éclairage mo réseau clairé pelbe ça dit mutu comprendre ka ke loro mo reza wana et loro mo sala mo ayi pesa mo lumière mo wana ya mwinde sa bongo ata ulboluki bo boma yango bo sala soki neni mais tellement mutu nzambe soka mo nzambe ta pesa mutu vision a pesa provision aujourd'hui Fally Ipupa Dieu lui a donné vision a pesa provision lelo a sa carrière na ye ya ni polémique. Ya oyata le kana teva no finga yo ngana lekio to vio ndoki to rien du tout. C'est-à-dire il a sa carrière normalement sans aucun non contre molé mana bande ko mususu preuve né. Auto ça live na e batu balobela ki mamba live na e azana 8 millions d'abonnés na page Facebook mais comment ça live 8000 personnes 8000 personnes car bazo landa. Les gens critiquaient sur ça, je ne sais pas. Est-ce que mutu tout na tango ya ndo ça la live wana batu musu ba na ba na cop musu roza tam so na job mo ça là et tout ça ni tu mayibi ke no tango okota ça ni ahota la Royal Orlando mais batu azwa kiango et tout ba lobby n'importe quoi. Fally Ipupa zaka motema be na ba artiste ici à Congo te. Selon des cas ba tunde ba comprendre na rapper mutu te. Vous comprenez? Vous voyez, les artistes ici Fally azopesa bacoup de pouce na baleki na net ba Robino Mundibs azopesa bacoup de pouce na ba Gaz Mawete azopesa bacoup de pouce na ba Bina Filé azopesa bacoup de pouce na ba artiste musicien o bazoya ba sala musala bien. Ce n'est pas dit que non il faut ceux qui ont lobela Fally bien ndeko Fally ne peut pas lobelo bien non na ebite pe sigali Bina Filé a glorifier Fally Tony pour Fally fan na pena ba kino rumba pena pe Bina Filé pe bibish na filement ça musane kitoko. Vous comprenez? Voilà, c'est un peu ça. Zane muto te kaza que non oh bah tu kaza contre molé mais il y a ceux qui il y a mutu mo songo to paralaté. Et on a vu on peut ça peut conseil na bande ko mususu artiste musicien sala musana yo zala libéral. Zala motema ouvert. Koza te que non encore non ngai te yete ngande na danger. Nesko mabe ezoboma.
Et là, on est en Congo, donc on a des dangers, on a un bien, on a un salaire boy. Donc, et là, on a des autres plus. Oui, mais là, ça m'a mis un bureau, de bazo pour artiste mission à biso. Par rapport à Nindo, bazo peut ça un logement boyé. On les ba mais quand un peu critique à bango até place au salaire ma bé, ça là pour améliorer mais bango plus to côté ma casse. Ba mais quand un peu non ko changer mon makambone et ça là bien parce que biso to za awa pour na bango. Pour bango ba améliorer mon salaire ba kende liboso, nebe to mon na ba artiste mususu ya libanda ya mboka nde bazo ko évoluer. Biso peut souci na biso za bino pour ko mabongo donc voilà. Zachary Mwamba n'a habité par là au Lobanine. Bon, mon entourage peut et Kontara. Mon tant on a déjà moto célèbre, on a moto, on a déjà moto, ça dit au monde on a mis sur bateau. Faut un entourage ça la bien. Si on a un entourage bien au bateau sungayo. Voilà. Et au salope bien. Il y a un moment où mutum subalobara derrière un grand homme il y a une grande dame. Vous comprenez? Quand on a mobile, tamsu moto mon avena que noko tamsu simananga, il y a une grande dame au tamsu soutenir baramusus. Nezalaka. Yango moni tamsu soutenir artiste misazo bima boe fali. Azana batunaye, azana batunaye ba entourage naye, o basake mutu ezo sala. Bazana teka pour que non fali a danger té. Ba c'était aigle moni ko to faut pas au sala ngo, moni faut ça boy. Bien mutafungula, tu pas ça rappelle to et pas mutu. Ayo occupé. Tant yo kabongo so le artiste misel déjà mon akede a danger. C'est dit pour yo PC conseil c'est que noté présumons le logo sali et ça faute, il y a déjà ça danger. Comprendre, il y a déjà ça danger, ça doit mon que non ma beso ça que non bateau bazar pembe la artiste musicien et ça que non tellement au simba $100 na pas si tant au simba $100 faut na simana yeto, il faut betara matolo la batuna ye moko bateau ça dit mo le belle vérité ya tant ya mbeba moko exact pour mon que non sur la lobeli tant ba fait wana no zwango te tant su ba makambo na ndo sala ba mo privilège moko boye ya ba ndenge moko na ndo zwango sute po nini na lobela ki lo robo boye après ça suspension to benga ninga vous comprenez. OK, faut muto za entourage ya malamu. Entourage aussi edaka même ata biso le lonza mayo sunga muke muke tant nzamba zo sunga zo matisa muke muke moi li solo pe zo betama moi le lope bato mo solo confiance quand même faut zapper na bateau yo kaka zo pa nous ça que notenga akonga na da Zachary Mwamba bien encadré bien formé chez l'honorable Zachary papa sur ça dit na royo kasu mutu te na danger pour mutasala nga danger ngape na komi danger non. Comprendre, faut yo kaka vie mutu tout faut yo kaka faut un entourage bien bah pourquoi le chef de l'état zara na ba conseiller il fallait que quand il y a un chef de l'état faut ça ma mutu ni so yemo kanisa ma mutu ni so yemo pourquoi ba ya ba zara na ba conseiller zo pas tam sous conseiller en matière kingano conseiller en matière il y a infrastructure conseiller en matière tam sous il y a sport conseiller en matière tam sous il y a culture conseiller en matière tam sous il y a politique conseiller en matière tam sous question boy débat et tout pourquoi ba zara na bango. C'est pour vous dire que non, mutu nyonso akokara na tuté. Zopon, akana pour ça mutu azalawana pour sungona eloko boye tout comme ça. Yango lelo pe ndeko fali pour pas l'artiste musicien ou sa fierté ya musique mboka na biso. Aza quand même pena aimer, pe aza mutu aza pena babiro, bato pe bazake no ayokaka. Je rappelle lito ayoka habité ba telemele habité eloko sali pena te a boete. On m'a pas fandi pe attaque aigle na ko ba pété na et tout on m'a pas fandi bi te no ka solia te muto te te sololi ça nini c'est comme ça la vie les attaques no batu bozongo lo ceux qui né ni sonné non mutu faut yokaka yango pe entourage les arabes on peut sunga makasi vraiment c'est ça pour na éclairci pe na ba leader mususu entourage yango ezala bien mais ezala pas entourage bon ya bien ya batu o ba banga yo te donc banga cela veut dire mutu to le batu liboso ke mutu mo boye azawa na so me ko olobele mabe olongole po pese situation ya nini ya $100 mo zango ezate tout mais ezala bato ke azana yo wana soko sali mabe a reprocher yo donc et là on est quand même leader basala yango wana donc faut un entourage ya bateau donc bazo banga ote pe bazo respecter ndeyo bazo respecter yo bazo respecter yo pe entourage ya bateau pe muta sala ka kendaka boulot ana makamna e ça dit open que non muta ana tante tam susu ay ko diembela yo pona $100 mo bete azaka pona ko sunga yo ko preto mais forte que na ba idée na ba conseil ba bloc mususu et tout yango moni bloc mususu za yango moni ba manager un bon manager à approcher artiste et musicien manager il faut azana moi façon moroboé il y a comprendre artiste nenga zaleli et mutu mususu aye pour manager mais yo zo monaka yo za danger aye biso to sala boye
mais yo bouge tellement ozaka na danger ngana ka danger sko moyen boyo kana et ozala moyen botambola bien et ozala te poni déjà mutaye déjà on a zo manager yo artiste reste artiste musicien yango on a sepelé na Fally Ipupa reste artiste musicien lui il est là ba manager na ye ba sali makambu ba ke ba signer ba contrat ba police ka keno ba pesa compte rendu aigle tala boyo to signer contrat boyo pona production songolo to pakala et tout atali à et pako se côté pour ba yeli atie mokoloto et si lui c'est-à-dire il y a lui il reste artiste musicien c'est là keno jour ba qui date au monde keno o ba qui pour y prester pour production mo songolo to pakala vous comprenez yango mon il faut artiste musicien bazala reste artiste musicien voilà zala batu ba biro de basala la ko musala yo zaka keno yo ye ba pesa compte rendu tel jour à telle heure on se produit dans tel endroit ba bongisi déjà bureau bongisi makamutu ba musicien si s'agit ya voyage ba passeport c'est secrétaire azali et tout mutalandela boye mutala tâche na ye permet l'artiste musicien après produit ya ye ka keno aye ko prester aye bi keno telle date naza na concert et sika songolo déjà ils a déjà réuni ba mutu ils a déjà très bien et ba bureau si ba sa musanga na ye ka comme artiste na ye na sel musanga éviter tiki cha na kiti na ke voilà. Donc bon on dit qu'il n'aura vraiment mais et ça na bilo ba rimé au moment où ce bimasu na c'est awa oh non stade de martyr en ngonde ni ko chango 2500 hein wenge musique à 4x4 beta ki na 5000 ni ko kita na 2500 donc on zo banga po hein tu as checké sur 5000 bien 10000 francs ba ko kota te et tout o lo bande ni po na bongo Zakari Mwamba. Fally Ipupa obeta te aza conquérant na ba vie na yete a ça la concurrence te azo beta te po soki a la ki ça ba vie na ke aza danger non et ça que tant na yi po depuis Fally Ipupa annoncer ba concert au stade de Martyrs depuis kala on attend a fêté 10 ans en carrière na ye annoncer a po a beta na stade de Martyrs mais Simbara TV ya moi makambo mo za na stade tout et singa keno et Simbate Fally Ipupa ayaka ko annoncer concert le 29 octobre avant tout réunification ya Wenge faut na souligner batu bayeba voilà comprendre Fally Ipupa ezaki avant réunification ya Wenge Fally Ipupa ça annoncer déjà date na ye ya le 29 octobre avant tout to ba ke Wenge basangani Wenge oui Fally Ipupa oh non yemda landa ki Wenge to Wenge ba ko pesa date wana puis ya ko diembela na suppose que diembelage ndé c'est ma diembelage tant ya moni bon ba beti le 30 juin et on y est pas ko date il y a le 29 oyo ezarande ya bandara liboso c'est faux archi faux batu batala na ba publication ya Fally Ipupa c'était année passée ezaraka année passée Fally Ipupa annonçaka déjà que non 2022 le 29 octobre a presté à un stade de Martyrs et après si tu es côté au 2022 aussi réunification ya Wenge 4x4 et tout il y a ça qui nini à stopper mais li solo déjà à stade de Martyrs a Fally et c'est bétama bao bazala na réseaux sociaux bao bazalaka bao ba yeba quand déjà Fally pour passer annoncer déjà et après atiki ba vie tellement ba vie na ye salani na bango projet banso resili et après les jours qu'a concert il y a Wenge musique à 4x4 et aussi là c'était le 30 juin directement Fally Ipupa ko lancer ce spot na ye spot pour ya concert na ye na réseaux sociaux ça dit Fally Ipupa publicité au asali ezaka bouche à l'oreille na réseaux sociaux bato babike Fally Ipupa obeta mais ndenge pene zaki Wenge to monaki ba panneau matati lelo soko tambulo mona ti lelo ba panneau ya Wenge zakaka ba banderole mata ba panneau mata ki sasa mobimba vous comprenez ba mitu ke tambola ba carnaval et tout mais siko Fally Ipupa ezaki non annonçango na ba réseaux sociaux et tout lisolo comme betama ba mo selon analyse ba zolo belango ope ya kotuka ba otuka ope ya ko glorifier tom su ya ko pesa ngo maboko ba opesa maboko et tout et voilà lelo toza na mois d'octobre ba ko sela mukolo makambute nde ba tumso ndo cancel que non oh eza ngo lobine ka pa loba to tala o mone ko betate ya loba combien de fois que stade de Martyrs Simbate ope Simbata lobine ka pa loba et o aza diembelage a diembele ba via Wenge ou tout comme ça voilà moni congolais pour comprendre les Congolais, faut savoir Congolais. Congolais ne connaissent Congolais te. Mobomi ya Congolais, ça Congolais yemoko. C'est-à-dire ennemi à liboso ya Congolais, ça Congolais yemoko. Voilà. Pour la fois ba tuaye bango ennemi à liboso Congolais, ça Congolais yemoko. Eh, ils ont monté Libanda, tout le Canada ivoirien, tout le Canada sénégalais, tout le Canada togolais, tout le Canada français, tout nanité mais ça Congolais yemoko. Ennemi à Congolais, ça Congolais yemoko.
Vous comprenez? C'est ça. C'est pour vous dire que non, il fallait pas nous ça makamnaye et tout à rediembe la terre na makamba ba vienaye. Bomona à boire ba fleur. Pour un événement à ba vienaye. Et bah tu as luka ba koti lango polémique tout. Le lo fallait pas. Ceux qui ba vie ba soutenir yé bango. Ceux qui paient ba roloba na bango te ba bi que non et ba sala o ba o sala ka bango. Mais il fallait pas y akobeta neka na stade. Olobela ye, tolobela te. Tellement c'est ça qui date au yakalaki. Na conviction na yo azanango, na musala na yo azanango na nzoto. Et voilà, toroya baroya. La bonne musique, baroya kapé la bonne musique. Voilà. Donc voilà, bon pour la bateau, bah que non, ceux qui stade on est tondi à Romidi Mbika, rotika la mutakala, donc et ça la mutazolo ba façon ndenge mutu zotindae, okolo bandenge ni Zakari Mwamba. Bon, oyo ya koloba keno, ceux qui fallait pour pas betia wa à Romidi Mbika et sera tondisi à Romidi Mbika. OK, tozela le 29 octobre et après ceux qui fallait pour pas beti et qui a tondisi wana ye moko déjà mibimela na ndako na ye akene déjà sika lobaki akomidiembika tacle soki te baroya pena ko lukaye pa na ye basimbie na le papa e olobaki soki etondi oro midiembika yaka o midiembika mutakala na misu na biso azane calme ala ne pongi aye bake azana iloko moko ana fardo moko boye asambela pena soki ndenge ya lobiki soki tondi te et soki tondi ya midi mbiki ça dit batu bazana posa échec ya concert à Fally Ipupa ba ba posa échec à concert à Fally Ipupa total ka ndenge résultat ya concert en le 29 ndé après to ya peut surtout ça sous analyse kaka. Vraiment, total à des concerts en le 29 et les cas. Donc, mon Fally, dès que loba, Fally a vraiment musicien, on a ça la fierté en Bogo, au Congo. Il faut qu'on le dise. Donc, surtout dans les bandes. Ils en ont confié que je salue à passer président Mango. Donc, il y a le baraka lobby. Fally Ipupa, oh, sur Azalata ivoirien. Ou bien camerounais, mais biso ba congolais to zarana simanae. Mais tellement quand kaza congolais, biso ba congolais to milingarat, donc to lingara te biso na biso yango na mona batuka bazara contrer et tout. Mais en réalité, biso mona mité meska to 20 to yebi ke Fally Ipupa mona mboka azo sa la fierté à Congo. On s'est fierté un peu qu'on a Congo, faut tout le belango donc et dans la bateau balobara non, Zakari Mwamba bateau le baro non, Fally Ipupa yenda genda ko diembe la ko luka ba nini ba contact pour ça la ba featuring, ils a ba benga rayete yenda genda ande ko luka bango. Mutu pour ça ne featuring. Agenda ko luka featuring donc akenda ande ko luka bango. Ko lo bani par là, est-ce que ko luka mutu pour ça ne featuring eza mabe ou bien eza malamu Zakari Mwamba? Nous les Congolais, ils a passé mon lelo yango moni siko nde et Matisi Fally Ipupa. Moni siko moni mutu foza na grandeur d'esprit. Voilà. Mutu foza na esprit moko ouvert. Vous comprenez? Mutu foza na esprit moko ouvert, c'est-à-dire les lots ceux qui ont vu que Fally Ipupa yene mutalanda rabato pour ça la featuring. Mabeza que no ceux qui alandi, to alandi nani comment R. Kelly. A quelque chose na featuring na R. Kelly. Mabeza mais et contribuer na CV à Fally Ipupa. Les lots ceux qui beti au côté au beti Robert Kelly. Au moins on appelle Fally Ipupa obima. Voilà. Et ça déjà le bien. Comme sous américain moi Robert Robert Kelly na YouTube to na nini ba beti Robert Kelly en autre la base moment pe on appelle moment Robert Kelly ça na Fally mo muta za pas intéressant yo kapé Fally Robert Kelly Fally ba muta et ça qui yeba nisi mutu tant yo Robert non oh non ba msu ne ba loba parti c'est msu que non ngana ko sala featuring eza arba ba faiblesse et tout so que ça featuring na mutu là ko ndeti mutu ana ndeti a tio pour soutenir yo voilà les Congolais raisonnement moko un peu banal terre à terre, c'est-à-dire au moins que mutu comprendre terre au sala. C'est multiples collaborations ya ngona. Pas featuring ezala. Moni ba featuring ezala na ngoba tu bayemba papa wemba bayemba na banani tout ba weranson et tout. Featuring ezala na ngo. Vous comprenez ezala ngoma bête mais le lope Fally Ipupa aye pe ko harmoniser pe moderniser les sous pe. Moi ma multiples collaborations et ça le ngoma be. Le loba tout. Suivez les guides. Ba jeune ya génération na ye. Tout le monde va boya featuring lelo où sommes-nous baboya ko yemba na français ba miso ba baketa o ko yemba na français comme UPA ya si resimba te abimisa tokos 1 et cartonna
tout le monde a yoka partout et côté ici et traverser sous bibale bakasi et puis sous fali pour position en Afrique pena que non ya robimisa pena mutu aye ko sala tokos ayo non nenga sim batu yoka ba changer sous maloba batu ya double discours ba changer sous maloba ok non ah yé déjà sili déjà yé rumba obeta souté ya tika neka musicien mo ya UPA moni yé sili nango yé pene sili ayo ko misela bango contrôle album contrôle bon mona contrôle ba disque tout et bima na République démocratique du Congo contrôle ba disque tout banzem loka ba flyer banzem loka ba MMO banzem loka ça dit banzem ba souci banzem belé na kata koto tout mutu to yokango simba et après discours ni subaloba les loka batongo ba boye ko yemba na ba français ko yemba ko ça ba multiple collaboration les lope suka bango. C'est pour vous dire que non, il y a un moment présent à Mususu et ça va passer lointain il a fallu pour pas. Déjà Moutaza qui a une vision d'aigle. Il a une vision d'aigle déjà mon a une vision d'aigle. On m'a s'adapter. Ne lo comment faire? Mutu fo yoka mutu fo mikiti saka. Babi les militaires possèdent la gloire. Mutu ayaka mikiti pas yeba ilo nini mutu azana ngo. Ayeba mutu akenda banzilo. C'est ça. Et ça, c'est que nous avons un danger. Un grand chanteur. Oui, grand chanteur, c'est un grand chanteur. Non. Il faut y aller au salon la vie. Si vous avez au salon la vie, au moins on doit tourner quand on peut. On a danger. On a grand chanteur. On a danger. On a danger. Danger, oui. Danger à courant. C'est ça. Voilà. C'est pour vous dire que non. Les lots, on a le bac. Il y a un peu de succès. Ça a succès. A Bengane Tamsou, ce qui n'a pas première album n'a Bengara Mekobe. Déjà, ça qui m'a dit là, n'a moi vision moroboué. N'a moi vision d'aigle déjà au Luka déjà. Un album n'a senti à Salamo musique moroboué. Pour déjà ça qui nous montre là moko là c'est déjà monté là. Et les lots voilà les cas. C'est-à-dire Mekobe ba yema ça c'est mutu d'aigle na vision. Aïe na posa za oh les lois zali. Maintenant nous pas comité ma okende kaka. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, vraiment, on a un comité à Zokendeka, je ne sais pas, ça carrément, on va arriver presque à la fin. Notre analyse d'aujourd'hui, je ne sais pas, mot de la fin, on peut dans système en Mboka. Vraiment, merci à tout le monde officiel. Bino ba vous éparpillé à travers le monde et bossez la confiance dans Toumba TV officiel. Vous continuez à s'abonner, nous s'abonner massivement, vous liker, vous commenter la vidéo na biso et ça juste analyse pour promouvoir ça m'a beaucoup. C'est-à-dire dans le spectacle neno eza attendu à na stade de Martyr vraiment et na kosenga na batu tout pe no basé par à travers le monde nazo rappeler vraiment c'est 29 octobre moutoir raté té babetela oli solo té que non et les gars qui boye zonga qui boye c'est-à-dire au koufi au raté au boukani au raté c'est-à-dire au tengami au raté c'est-à-dire ça que non mututu fa vivre événement au ça que non moko ya artiste moko ya artiste musicien 5e génération aza ko affronter libulu o ya munene to mona moto sali contour to bandaki kuna pena si to sepela contour ya stade et ça déjà moins significatif moko boye ne to sali les moins signification na moko boye c'est des locaux déjà to zu de mode d'ordre. Merci beaucoup na honorable Sakay Baba ce o aza bongo numéro 1 ya communication pour un événement il y a le 29 octobre à la stade de Marty il a fallu pour pas vraiment Dosé Belé, Bamami il est là, Badie Donné Angumba, Chamberton, Nati Lokole, NL, Balobi, Nati Lokole, Kara attitude, Babi Kara attitude, vraiment, Nati Lokole, NL, Fiston Coloquel Zapatero, Soule Kauka, Tozana, Kaki Akewa, Tozana, Alexis, Bazawana, qui encore Moutunangai, Thierry Mombaya. C'est-à-dire que c'est presque des journalistes belé ou tous en kata groupe oyo basali pona ko luka ko milengela déjà comment est-ce que ndenge événement oyo et simba quoi vraiment merci na batutu opé ba sonja kinanga yake na zarape parmi batu o ba ko sala pe moi promotion pour na réussite totale il y a production, il a fallu pour pas en akata stade de Marty. Vraiment merci na batutu bolandi biso merci na Miguel Nenga leader italien pièce contre pièce au latito verfier merci beaucoup na maman Emeka Grave babi maman Emeka Grave femme conteneur motomoro très bien maman Emeka Grave merci beaucoup na Jeffa babi Jeffa de Brazzaville Jeffa de Bretagne
Vraiment merci pour notre soutien. Merci à maman Clotilde Bondo, plafond de Rennes, véritable maman sociale. Maman Clotilde Bondo, merci beaucoup. Na Kelingole la motema Patrick ya Missi na kata Montréal Kelingole la motema Patrick ya Missi na robo sanate Judith Muipata motema batu ya Serge Mbo merci beaucoup na Chine Yong Lutondo Vianel Mbumba Elegantissimo boza vraiment tellement belle bosutunanga Miguel Nenga leader étalé pièce contre pièce au latito verifié merci encore une fois de plus na bato tout bozo soutenir des pro de l'un Mohamed Moleka le seigneur de la ville Mohamed Moleka le seigneur de la ville là où repose le cœur de Charité Moleka moi c'est à Pembe maman batu ya Elisabeth Mosekana qui Moleka merci na batutu Yannick Ni à Romor c'est l'homme qui détient les drapeaux merci na Didi Yamba patron Easy Solution Didi Yamba patron ya Easy Solution babi solution yé na ba agence tout ba yoko fanu na parler ba yoko tikolo merci beaucoup na Jean-Paul Kabeya wetu Jean-Paul Kabeya JP merci na yo merci na batu tout pena vous avez éparpillé à travers le monde au vous a toujours soutenir ngai des pros de loin au vous soutenir na mabondeli vous a vraiment tellement belé Monique Kasse Momo Kassi la présidente de toutes les femmes quinoises Moninga bata mama Amida Chatir Kamere présidente de la fondation La Colombe vraiment merci beaucoup na soutien na bino merci na honorable Arnaud Douakou motema bata mama Emerode merci na Dario Kimpanga garçon Schengen Dario Kipanga, garçon Schengen, Bougelenga, Patrick et Samba, les médiateurs, garçon capable, Tété Tumba Mungé de la beauté chinoise, Nakata Grèce, Wana Freddy Walé, le Morata, 100% Boufaya, Joli Malanda, Black Panther, l'Européen, Charabondo, vraiment. Merci Nayo, Sandrine Bamana, la diva, Babak Selago, la Taylor, quoi. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci. Donc, vraiment, merci d'avoir nous tous aux qui Bakou, vraiment, Rolanda. Analyse Nabisu Amukolalelo, de partout, vos alliés, les catholiques, le babo, s'abonner, bo liker, et comme ça, la biso vraiment qui te comme ma casse. Là, je dis un grand merci à Fiston Makola depuis Grèce, pourquoi pas, Dadieu Mondo Kolo Yoji, Junior Chipundu, pourquoi pas, RG ou la Bila. Je dis un grand merci à Nassimo, qui est ma copine, Sandrine Chilembi depuis Afrique du Sud, à base d'Angaï, pourquoi pas, Papi de Paul, ministre en Afrique du Sud. Boni basango ya awilo ikolié, pesi la ngai bambote belé sika zali, na bino nyonso vraiment bolingara biso, to pesi bino bambote belé. Arnaud élève depuis France, pourquoi pas à Florent Papoula, donc Azaki Simabilili, donc on a bien tout vraiment besoin qu'il y ait Olanda Biso, to pesi bino ba merci belé bon continuer ko liker ko ça la biso qui toro makas donc rendez-vous le 29 à ne pas rater donc babi balakin bala mokili mobimba de partout oui que boso ba ba billet po boya donc boya donc on soutenir artiste la biso préféré Fally Ipupa di Cap donc on batonana ketchup donc ba merci na bino nyonso ba bi boro retourne dans le 29 na néo sarana le 29 années héroïne à Nakata Stade de Martyr. Merci, au revoir. Ndeko ya Congo Botu na ngai nini Villa chez Dani Dende le Real de Madrid Oyo afandisa masolo na ndenge ya kosakana te Bino bae boza éparpillé à travers le monde Bolingi bosa la tour à la ville province ya Kinshasa Ndeko na ngai ndimela ngai te Esika kopema Ezaka Kamoko na villa chez Dani Dende Awa Nyonso ezali ba appartement il y a 3 chambres salon salle de bain na cuisine il y a 2 chambres salon salle de bain na cuisine Awa Nyonso ezali et bongo côté ya piscine bote la bino moko piscine ya mvimba na ndenge ya kosakana te esika pe ya kozwa mupepe na se ya nzete Awa bote la bino moko bino baye bo organisaka ba show ba barbecue Botala esika ya organiser ya ngoyo Awa c'est la classe et la différence na ndenge ko sarnate bino pe batu ya ba fête ya mariage religieux coutumier na civil botala esika ya ngoyo ya kozwa espace kitoko pour le sala ba événement na bino ya botu na ngai eza wapio na veni Beteke numéro 2 derrière station ma campagne Ozamo Bimbawana okomona villa chez Dani Dende boyoke la ngai bana poto ndenge basola ki boye. Oui, toza awa toza na villa na résidence Dani Dende Real de Madrid. Talaka biso ba Mireille la japonaise fondation Mireille Lissal ici. Là toya ka kin toya ka ba vacances, to ka place mo toza tranquille, sécurité ezala bien sécurisé. Il y a un moniteur à la villa chez Dani Dende, Real de Madrid. Et ça, musika, c'est ça, la station ma campagne. Donc, sécurité, ça m'a cassé bien là. Nous sommes bien repos. Donc, tout ça tranquille.
donc bandeko na biso ba diaspora boya boza déficit sécurité bika Congo pour ouvrir la place au bébé qui boza bien sécurisé à pas Dani Dende talaka ngai Mireille la japonaise moi na Paris na kitara awa donc ba vie juna jana na ba kitara awa talaka famille juna family to kitaka ça veut dire que nde makambo balobi filet za moko filet Dani Dende Real de Madrid babi na mbese ke numéro 2 talaka ba séjour na biso ato pasaraka awa donc awa eza confiance peu assurance comprendre talaka ba mama Mireille lisalisi au cadre na ACP mais soka za na sécurité ba fait tout na jana na tout na famille ba komelaka awa eleka nango bien ezoleka na station ma campagne chez Real Madrid le grand prêtre na Villa Naye tout ça très très à l'aise tout ça très bien très fier na boulot musala naye na boulot naye so sali en tout cas vraiment je suis très fier tout ezoleka bien la piscine na tout to vanda kutu ba koto bien donc eleka nango bien ngano ci Suède. Oui, bana Suède en tout cas vraiment vous avez déçu na station campagne vous avez déçu vraiment. Bon c'est pelant fort. Pour moi déjà na lélé en fort. Parce que jour dans les bien, tu as chez Real Madrid à ma campagne, appartement moninema, villa, piscine, nous sommes allés, na s'est retrouvé bien ma casse courir sans rater, sécurité nous ce qui tokema. Puis nous bien mandé qu'on a Norvège nous so au hasard besoin kin avant d'ambiance à l'aise fois là pas Real Madrid. On simplement cassé. Ah oui! Villa chez Dani Dende, nulle part ailleurs, yomutu ozala posa ozwa repos ya kitoko na ba condition oyo esengeli ndenge kaka ozalaka na mikili ya poto awa nyonso ezali soki kure katani komitungisa na ote groupe électrogène ya movimba eza wana ebongo côté ya mai forage d'eau eza pe wana mobimba na ndenge ya kosakana te ngai awa kaka na village chez Dani Dende le Real de Madrid eyokani Petit